avec un monsieur comme Kofi, un papa comme Kofi, il faut ça en avoir caprice, il faut ça en avoir bloc au senga. Talaka Kofi a su jeter ma liboso na vina sur un paya et pas nani Cindy Leker, ba bengi bébé. Yo benga Kofi bébé te. Pour le Kofi a paniqué qui chéri bébé, mon amour, mon cœur de ma vie. Biloko mike wana ba tendresse, o Kofi a surtout qu'elle Cindy. Yo zaina ba biloko mike wana te. Okanga Kofi po ozaki pembe ozaki kitoko talaka fia kunze bele Kofi akrakaki bakunzo za nangwe bele na nzoto bakunza tina mukongo bakunza tina mipende Kofi akufaki yango tiko na kibebe wana na bakunze bele na nzoto Kofi asomba elo pango te Kofi aswela ke lupango afuti la te Kofi bokena ka ni resto il n'y a pas de photo avec monsieur le Kofi Olomide tant on tourne ba question nene ya s'il vous plaît non tourne ba question na compte F victime te non, tu n'as pas de question. Et ça, par rapport, j'ai la ligne là, il y a ça, bimana, grand prêtre. J'ai fait une bonne vie. Toi, Manuela, tu connais pas le monde de musique. Moi, je ne connais pas. Vraiment, je ne te connais pas. Na yebi ba monde de musique. Na yebi le côté bébé. Mais yo, on te yebi monde de musique. Yo, on te bimana, grand prêtre. Dis-moi, explique-moi un peu. Laisse-moi parler en français. Je ne sais pas parler français, mais maintenant, je parle français à cause de toi. Merde, putain de merde. Otete là, que kabona mato il sonne bien français. OK, ndi nango ka bongo. Bango ngoni ba milukila ki ba problème. Madame, s'il vous plaît, tapotez. Toi on a besoin yeba, yona monsieur Kofi. Vidéo y a pas de vidéo. Neti ngabo ne nazara na relation to tika bilemboti. Soko tio beto bike Manuela zaki na époque zaki na ex Antoine. Baza na vidéo na monsieur Antoine. Na époque ndenge papa Fabrice mutazo régner lokola Fati Béton. J'ai des vidéos avec M. Fati, M. Fabrice. C'est comme ça, il faut qu'on tique à ma printe. Quand tu sors avec quelqu'un, il faut qu'on tique à ma printe. Maintenant, papa Fabrice, c'est Fati Béton. Azana kata pouvoir, c'est yé moutazo régner dans ma vidéo. So il nazana toilette, nazana na douche, nazana na soirée, na so du wapi na couloir, na shopping, nazana. Là, madame, quand tu sors avec M. Kofi, s'il vous plaît, yé la biso ba preuve. J'ai besoin de preuves. Parce que est motivé ngana ke olinga Kofi au moins so la kisingaka ke tala nde Kofi alenge la bana mikie mama ngapi na okima na ke meka Olomide o pesa nye lengi mais ce qu'on a otala na on salelo analyse nene ya oye ko défendre analyse merci beaucoup pour notre cœur. Merci beaucoup na baker mais ce qu'on nene ya nga nazo expliquer la compte est victime te na rando na petit na yo na camarade na master na bino aya ko expliquer nga siko na ndenga bimina ba grand prêtre tala muto abima na 50 au moins likambo 20 euros otete na tia 20 euros na liboso muto abima na be 50 ba londo ba peso 20 euros oyo ndima pe malor opesi mbanda no mbote po lor wana ya be 50 bo bimane mobali moko opesi malor mbote na ndeni opesi lor mbote malor mbote belle sœur nanga malor je te salue moi na bat malor moi na mukie lo barate malor je te salue ici koza malor siko yo pesi onga nazalaka avant malor siko besengande auta ba quartier la tendenge lobby auta soki wapi batambo tambola partout ndenge nini yo na besenganda kabela ko $20 siko muto bimana ba prêtre besengande prêtre garde ko prêtre vrai non ko bendeni noko lo ba besengande ngana ko linga te besengande bo matanga punda 20 euros besenganda ko bimse moyo bimi musomba kwa leki kilo apesa ko $20 o lo bate besenganda no pesa ngaba $100 apesa ngaba 200 apesa ko 200 wapi biso toyoki na matoi na biso bakabela ko ka $20 yo olingo matisa monter bani ndenge ni Jaël senganda kabela ko ka $20 c'est mon vieux sengandé akabela ko $20 na solola ina vieux abi Manuela Jaël moi ça kabela mbongo Jaël ba kabelo 200 kabelo 200 kwa sa yo mai basale loko basale la siko to sali analyse Jaël show to lo ba ki soki to pupuli to lobby to fuli na pupuli na lobby na fuli siko e komi moment o fula besengane batwala nyoso ba prêtre otangi ba prêtre ba sapi mo ebelo lobby ba prêtre ngo ba Christian human mobali no DJ mo grand mo pao Roger Ngandu otangi soki banana osana mo batebele komi suna joueur ce qu'on a tout ni Jaël to sala siko enquête ngala bimana ba yuma ngala bimana ba mbakasa ngala bimana mibala malunga te toi Jaël tu sors avec les prêtres des Congo quoi en fait le monde ndoule
héritier Watanabe, ba prêtre. Si on gèle na tout na yo. Ya ko répondre biso na live. Souvenir ni nos anango. Tala moi ça 20 €. Quand la captive 20 €. Donc son amon a bien 20 €, na amon a déjà 50 likolo na beto magoda wa peso $20. 20 €. Si on a kindumba nyonso yo sali ba prêtre yo bimi, nga na bimi na bambakasa. Vraiment tous les mbakasa na nga ba ex na nga bambakasa, na ndimi je te salue bisika bozali. Si on nga na bimi na bambakasa. Yo bimi na ba grand prêtre. Nazoya na ya na kotwana bangna bosa de lo mugina na chena stop entre parenthèses lo na loba. Après oyo loba lisusu nga ya poto pona mafinga fala memanga poto yaya oluka poto na bandenge nyonso na vie. Oluka poto nzela nyonso nzela mopa nzela héritier nzela kingani muto zuite omona ki vide pas fali. Olobina ya ko finga batu en désordre ndengo finga batu en désordre okena ko kota na kinganga ya niongo moni nganga so futi mbongo nganga po okota ofinga batu en désordre okena pa nganga ya niongo omoni siko niongo yo tika na ngwe ya nganga oya poto ba mema na ndenga mvutima mvuta batu nyonso na un victime ba mema yo ndengo finga batu siko omoni teke tango ye poto ango poto yo okumisela nga ba mema yo moi j'habite à poto. Naza te likolo ya 30 ans na mikili. Manuela kitoko 30 ans na ye na 7 ans na 30 ans de mikili. Calcule sko âge nanga. 30 ans de mikili. Mwana nanga liboso 18 ans. Sikoyo. Po ba memo poto na mafinga ba fingo mwa Manuela kitoko. Poto noko ya poto na yo nga nazalaka déjà na poto. Siko na kozala na complexe po ba memo poto. Naza na bana 5 na boti ba botami na poto na sumbaka na maternité ya poto. Na okemba mwana na maternité na poto. Siko yo okende okemba mwana na maternité poto sans papa, papa za pembeni te. Siko yo ozongi na histoire ba prêtre nyonso yo bimi na bango. Mutu mbongo bato wana nyonso baleki ba mibali na nga ba ex. Koto sala bilan. Na besoin na yeba souvenir ndenge yo zawana. Na mibali nyonso bimi na bango na bata maboke na bata ba DJ bata ba manganda mibala banganda. Souvenir nini yo zana ngonde to sala rando. Nde to sala rando po finga mangala kitoko ndumba. Tana yesa bino ke tango finga mutu ndumba. Ya de ndumba moni ndumba palais. Palais royal. Ndumba na yamba ba client kitoko chez moi palais. Omona Palestine. Ne lengo yamba ba client na palais na nga. Na kindumba na nga j'habite chez moi. Na kindumba na nga. Na bijou à 10 000. Chaînette à 10 000 na kingo. So na otala muto ofinga nga ndumba natali chaînette nanga, natali gourmette nanga, natali bagi nanga, nabite kindumba ya bien. J'ai réussi à me kindumba, natali bijou. Na otala faut sala na babiloko zo tala. Tant muto zo finga ndumba, sol pitch. Tu as fait quoi? Poko teka nia réchauffaka, magoda. Sko magoda y a pas de matière ya magoda. Yo ba becho magoda na ba prêtre, na besoin na yeba po ngane na za ndumba. Kindumba nanga na otala jipa. Mama na jipa sika. Tambola na range. Nga kindumba nanga mama na bula. Na permis de conduire. Na permis. Na kindumba nanga na mukanda libela bolande. Na kindumba nanga na ba diplôme. Na kindumba nanga na bana na zo bokola na ndaku awa. Mwana nanga liboso na 18 ans akumbaka. S'il vous plaît. Ma fille a permis. A carte gris. Ana voiture na kombono ya Manuela Mata. Je suis fier de moi. Nazandumba. Bana nangana sangisi bango esika moko. Mais yo zandumba. Bana ozobota bana lokwa bana nyoka jaeli show. Bana no bana nyoka. Po nyoka zaka soka bocha sunoli bana awa. Nyoka bota partout. Bana baza éparpillé. Bana baza wapi yo ndumba te mwana ndaku. Mboula à réussir ta vie. C'est ma faute, c'est pas ma faute. Moi, je suis une boula, mais je suis réussir dans ma vie. Son hôtel, là, je suis tellement stable. Il y a de stabilité. Un ndumba parquet mobala musuni, un maître musuni. Grand parquet mobala tonanzoto. Autant me le senti que na la jobilité à Manuela qui togo un Fabrice Pembeni à parquet Fabrice. Moi, c'est un mobali moko. Moi, c'est Jonae. Au talipe Jo, bébé.
O senti jo mo bo soko bongami pe bien ta o lia o penzele na beauté. Na bimisi mama na jo. Tambola ndumba mama na ka. Na yebi nde bazwaka bisi te. Che ya kanyela na bise. Na yebi nde ba kimara na sima train te. Ndumba de luxe. Ndumba posé. Yo Jaël Shoyo yo siko bimina ba prêtre. Mukanda ozana ngote. Bande konanga bozana life, ba obozana ba papier te, ba obwana banda kute, tant to sala ba rando, nazo s'adresser na moto yo ayepa na nga. Pozanga ezana ngo libandité, biso ba otozwa mikanda, to boma pe batute potozwa. Donc biwa obozangi banda ku donc tant to yaka ba rando na linga ba rando matériel te parce que ça ka blessant. Nala musu shuna nga mo bola ndanga za na papier te, non blessé ba innocent. Alors ba obo linga nga bo teni nga liberté. Quand on solo ba propos o eza par rapport ya ba bleda ko bo utara ba dishasa, tango yo kuti ba kolo mabele ba kolo miki mutasali plus de 30 ans na poto. Oyo sale tapage que Manuela na lekio. Quand tu dis que Manuela na lekio, il faut ça na ba argument. Nga ba rando moment te ozo ko finga nga te o finga nga li bola mama na Manuela. Imbécile na yo, tout fina yo. Y a pas d'argument. Nga na besoin ma bona makate. To solo la ba argument. Yo ndumba nga ndumba. Na kindumba na ngasko ndumba ba shege, yo ndumba ba prêtre. Siko na kindumba na oyo ya ba prêtre. Na lingina yeba. Pièce contre pièce. Na kindumba na nga na ana plus de 50 parfums. Oh le musu mwana musu na poto ya defi ba na ngote. Parfum. Parfum à tous les marques. Na linga ba kuros pe ba parfum mi baleza. Na kindumba na nga. Au moins ba qualité kindumba sko to otala ba qualité ki na ovanda na ba. Sko na kindumba na yo sangi makambo dele. Osangi stabilité. Na kindumba na o sangi sabana mkolonini. Po kangisa mbongo bengi sabana. Na kindumba na ndengo lala ina ba prêtre Jaël Show. Wana problème a suki. Jaël wana problème a kabelo. Yo. Omoni kabelo. Ta wana problème a suki. Suka mulaye ya musuni. Ya musuni. Omoni ba ndumba soko sala ki ndumba na biti ba ndumba ba mama na ba chérie ndumba ka complet. Ndumba kini na ndumba poto c'est pas pareil madame. O solelo monte, tiens na vitrine na Gare du Nord. Okuta ba ndumba poto bien habillé, bien caleçon ensemble à caleçon qui tora vandi na tabouret. Papa matapunda te na kati ya vitre lo kwa mutana kati ya emballage. C'est pas pareil na ba ndumba lo bino. Tant okota na vitrine bo pesa moi sa ndumba vitrine on pesa lo romela. Ndumba kina na lo pia client. Papa e aolela na nzala. Donc c'est pas pareil, toi et moi. Toi et moi. Donc c'est que Manuela pas toi ba ndumba. Tu vois yo siko ndumba yo mo sala ke yo moi ça ba prêtre. Nga moi ça ba shege. Na na besoin nene ya banda pena massa faya na ba argument. Dans les Manuela na bimana ba prêtre la kisanga siko na ba prêtre wana. Basombela oni. Wana ni souvenir à voiture, otikala ni kokumba na Gishasa, otikala jamais kosomba voiture. Ozana adresse fixe, banda na Kishasa telengana kozaka na adresse fixe na poto pe omemi yango. Bana boti bana partout bana nioka bana ba telengana ka yo mère irresponsable. Ezala na ba Kishasa ovana na ndako ba camarade bana bazovana pa tata mwasi mama leki pa noko. Donc moto vani na ndako ndeko no bomande ko no po lala na mobali ne okosa lo yebaka teke ndeko no azaka na sida mobala ndeko pesa sida na ki mwasi akofia ba Roger Ngambi. Wana problème à sac, wana problème à talon, wana problème à parfum Jaël Show, wana problème ya souke, moni ba crème épilaire, pona kolongola ba masasa mba ba kunza nyonso evanjo na nzoto. Na héros na poto, une fille ana kati ya Europe na 2025 na ba héros toza. Comment faire ko zala na kunzebele na nzoto, pona lo balon na linga wana ba kunzebele na nzoto, kunza na maboko, kunza na longi, kunza ana mbanga. Unza partout yo tala moi ça na ba hormone mibali moi ça na ba hormone mibali ete zoya ba unza na ezala ka exposer bongo libanda na ba pilote unza na tatou e bala na c'est salité, c'est dégueulasse, c'est embouteillage ba tatou e belé na nzoto likolo la ngo so bakisi poubelle ba fleur wana ba kunze belé likolo tatou partout, c'est dégueulasse ma belle. Na 2025, moi ça va na poil partout tina makolo. Tu connais pas les crèmes épilaires.
tu as un problème de crème épilaire, bah, tu as un action sur 2 euros, sur 3 euros. On a un problème à 2 euros. On a un problème à 3 euros. Tu vois, au lingo, ça la rando, na manuela kitoko. Au moins, tu as un petit sola. Na o toucher batoye ba oye bato toucher nga o toucher nga na oya boyo so yo mono swana na boduka le vas-y au mono swana na edi vas-y moi Manuela je reste avec toi pièce contre pièce yo oleka Manuela na beauté mais longino na kwanza elongeza na ba tache partout on a problème ya mafuta fixe au mona na yo pakola savonion savonion so okuta ka bozui apa na 115 est-ce que na 115 ozala na savon fixe toi na 115 oleki Manuela na succès bravo na luka succès na besoin ni na succès parce que son atali fixe oyo so welela nanga wana problème ndako wana problème mukanda wana problème bana wana problème mbongo wana problème suki wana problème sapatu wana problème lamba wana problème jaquette talaka muta sapara ba legging toi tu sapes les leggings avec les boots na mo ba singlet ya kosa leka wana loko ya qualité te jaisho na tuna kio yo mo sa ba prêtre na ne ba mo sa ba prêtre leka ba héritier watanabe Manuela oyo leki na monde de musique o leki nga na relation comment cause la pauvre bo comment cause le chèque toi tu es le chèque en dehors ya mabona makana okangote donc koko yo rando ba banalité te Manuela tala mukadi na yo Manuela ta ba rando yela ngai o koka rando matière te ya mbongo falanga tala ka mutalo bien OK ko débloquer compte ya mwana na yo po somba jip quand je débloque les comptes là c'est ma fille non et ça mbonga ma fille non donc elle a qui sa stabilité pour au moins une mère congolaise une fille congolaise comme moi qui pétage comme moi na capacité au bomba mbongo la compte bloqué à moi na débloqué on a son range je suis une fille à féliciter bravo moi ba compte ya banque ta ya yo ya bana et ça ba bilo tongo finga muninga o matisi ngamba la moko et la mama mutongo lo ba pour résumer c'est avec ça là Manuela wana oyo lobi ya mwana c'est ma fille c'est ma première fille mwana nanga o asali kina comme maman soki na salela qui est compte bloqué oyebe loko lobi to maîtriser loko lobi to fuli muninga donc banda mwana nga zaye muke na zaye na compte bloqué na bloqué compte la fille a copié 18 ans n'a débloqué compte na sombi range mais je suis fière de moi mais l'argent là c'est mon argent non l'argent à compte bloqué c'est mon argent qui n'a de l'argent na biki ezaki ya Rosalie na copié 18 ans habité Rosalie na 18 ans non ni no wana mbongo no na bombela que na 18 ans na débloqué pour na somba c'est compte à moi c'est mon argent. Donc tout ça, on attend aux loba. Et la stabilité à mon tozo finga, yonanga c'est pas pareil. Différence il y en a Manuela qui te comment ça le ngwa ko mandeni. Yo mon ozana ba argument finga ngate. Yango moni ke ozina na boduka mabele pete. Boduka Manuela soki ye ngana ko ya mama. Soki ngana ye langa ye la pe ba boduka na ndenge na bango. Donc kabola mo divisé par 2. Rando divisé par 2. Ozana rando na yo nande boye bala na ba boduka la Kinshasa. Ozape na rando na yo na Manuela a na poto ngana okeno mabote yo lingi to finga na nini yo Manuela kitoko tala lisoko etenga malokwa velo bakoka yo Manuela kitoko yo tala matama lokwa lisoko yuri kalenga yo Manuela kitoko yo tala maboko lokwa mbrua alali nzala 2 jours ya yanga barando wana makoka te barando wala na kokate ngana lingi barando ba grande dame to sala barando ba grande dame yo Manuela dans la compte wana combien na mama bana 5 na sala ka barando tala ye longi lokwa lisoko yurika lenga tala ye longi lokwa la limette tala ye lokwa la poisson d'avril tala ye boy lokwa tala blague le 1er avril quelle ma fille là c'est pas besoin de ça je suis désolée ma belle quand tu parles avec Manuela tu veux faire les rendre avec Manuela tu dis que tu es le meilleur. Manuela ça rien, ça papier, quand tu dis quelqu'un elle est niais, mais il faut démontrer en public que Manuela qui te aza et l'autre on a l'équipe Manuela, faut qu'on les canons au côté. La libre life non nyonso. N'a pas na mo finganga. Obeba na nani? Obeba na kingani? Obeba na kingani? Ozobelela au secours. Bokulaka boya na kokokelo kote bojali wapie batakokotela ma bojali
ozobelela ka bato rando na ngai na yo ozobelela bato bokulaka ye bojali awa ye paradis bojali nani boye bojali anel kojali josiane ojali tele tubis ojali ozaka kobelela bato yaya ngana naza na atanga bato na yo bauta na ye na mboka Kinshasa atika bato oyo baza na kati ya diaspora kazi kaka totongaki interdit naza na bavoice totongaki nga nasala mama nga na yoka nalobi ko omoni nga na yo no left no right ni gauche ni droite nga na oka tookende ka toobina na kwa rumba bazomba ya bazombo tookeka boye rumba nga na okole serré ya kolakisa pièce contre pièce eleko finga moninga makambo eza na nzela yo jea liso bano bane oyebi makambo ofinga nga yoka na expliqué ndenge ofinga nga nazali kena na life na yo na fingo na de compte bloqué nga na dia na ofinga fiki natala na nga kaka ofinga nga yo Manuela yo imbécile libona mama na yo Manuela imbécile tala nga fio salité Manuela après so ovandi lisusu ofingi omoni mukala nyani mukala nini omoni kuta nelka omoni kutu kunu Josiane omoni kutu wana oba omoni kutu Chiantali yaya pando bandingo kini na gauche kini na droite ozofinga nga eloko ya malonga te mwana azolinga na yeba na kokende libanda te na kobima na barando ya ba nayebisaki soki osisi kofinga nga baimbécile na bamiara bamama zonga na nga na terrain expliqué public ntango ozoloba ke moi Manuela naleki yo Manuela ya loleki ya nini parce que wana papier te wana ndako te adresse fixe olalaka na 115 oyo nga Manuela nakopesa garage na nga cave na nga obanda kolalaka ofutaka te eloko te mais osumbaka likolo na ndako na nga wana mukanda te yaya wana oza na voiture te oza na parfum te wana saki te wana kabelo te yaya ya kofinga nga ofinga nga na toilette kaka ozosala rando na nga na toilette nga nazosala no rando na espace ya monene na maison tala nde nabini na ndako na nga nazobina na ndako na nga je suis fière je suis à la maison naza na ndako na nga soki nabina sa soki naosa naa na ndako na ngai naa na ndako mama je danse à ma maison c'est ma maison à moi yaya to wana ndako tozofinga nga na toilette yaya ona makambo pindoki te basala rando na toilette otofinga Manuela kitoko na toilette otelemi na liputa soki na nini ozofinga bakaro ya toilette talaka ndenge oza na baimage ya bato ya Kinshasa ozomona douche soki toilette na douche ozomona ngo spécial ozoya mpe kofinga moto mwelinga mbanga mais ozofinga nga na toilette eyelakisake wana ona problème ya place na foyer opréféré ofinga moto na toilette na kikoso na ndenge ozalaka mal bouche na ndenge ozalaka très impoli na ndenge omimonaka que toi tu es belle la plus soki nini soki grande dame ye okoswana na moto na kikoso mponga mpe na ya rando na répondre na toilette wana tobelela bilima mai bilima boyaka tokobelela bilima na toilette kosala rando kuna te c'est dégueulasse pourquoi tu fais les rando na toilette kosalaka rando na toilette wana problème espace kena kosalaka ta rando na kati ya park na moi salaka mingi napesa conseil po bafai mosusu ozalaka nango ebima te eya moso osali life saka moto osalaka balife otika mbeto banda na finga mbeto na wana ya foyer osalaka su life na bambeto ya foyer te bambeto eza lokwa bambeto ya mama ye mona hôpital ya mama ye mona Kinshasa bambeto mo bando osala eza na kati ya makolo boye wana soki omilalisi na mbeto tellement oyebi vie de luxe te oza fille ya classe te eza na tano Chocopic de Londres nakangi mpe eloko wana na otuna olobango na oyango bandelango lisusu fille de classe te mpo mutu obeti mpe eloko moko Chocopic bashu na nga oyo boza bamanuchu borapele nga mpo Chocopic ya Londres arapele nga olobi ke Manuela toi Manuela tu sais pas parler français moi Manuela j'habite à Hollande naza na 2 pays oyo nga na komeli papa na nga bengisanga po to liboso na nyata makolo eza Autriche na Autriche balobaka ki allemand na Autriche balobaka ki allemand ntango na ye na Hollande na 1999 nakomi na Pays-Bas ntina ngonga oyo navanda nakota Hollande Pays-Bas nakota ngo na 1999 ti lelo natikala kovanda na mboka mosusu te tolobaka néerlandais na anglais sikoyo yo olingi nga naloba français mpo nakende nango wapi mboka oyo nga nakoli langue oyo nga na maîtrise c'est néerlandais ik praat Nederlands soko olingi naswa no néerlandais ik praat Nederlands met jou
Ik ben hier opgegroeid. Waarom wil je dat ik Frans praat? Waarom wil je dat ik Frans ga praten? Terwijl ik hier in Nederland ben gegroeid. Comment niet lang naar lobby. Tellement yo ozamutu ya français. O comprend eloko na lobby notu. Donc nayaka koloba na bino lingala parce que nalobaka lingala mapapara na nga ba congolais balolakisanga lingala mais en dehors ya lingala na école na nga nazwa néerlandais. Français nayebi koloba ngo te eza soni te eza honte te mpo na nga. Natangi na Hollande naza na badiplôme na Hollande na mboko nga na kolilango nga na maîtriser première langue nanga eza lingala deuxième langue nanga c'est néerlandais oyo nazwi na apprendre na école lingala na apprendre à la maison donc talaka niveau bino babléda bomuta Kinshasa quand quelqu'un ne sait pas parler français pour vous qu'elle est stupide on a bino babléda c'est seulement les blédards raisonnement comme ça tu raisonnes comme ça quand un Hollandais elle sait pas parler néerlandais français pour vous aza stupide. Ceux qui montent avant en France, anglais, pour vous les Congolais, il est stupide. Merde, pitié de merde. Oui, Manuela Kitoko, je ne sais pas parler français. C'est pas honte pour moi. Je suis grandi ici à Hollande. Maintenant, on a français, on a français. Mais en dehors, il y a ça. N'a ni français en école, n'a ni français nanda. Mais si je sais parler néerlandais, je sais écrire néerlandais. Na otangelo pe néerlandais na ozate ko tango ezalake otanga likumate na otangelo pe na livre na opesa ngwe lengo ebi na ezala ko tanga tozaka na ba façon ko tangela donc ko tanga likamu ko pesa muntu elenge ko yoka lisolo ne to tia kisongi songi na otanga ya so linto sola néerlandais yo maîtriser néerlandais yo to lobi néerlandais na yo non ik praat Nederlands met jou meisje wat denk je ik kan Nederlands praten maar mijn Frans is niet goed dat geeft niet ik schaam mij ook daar niet voor. Maar jij begrijpt ook niet Nederlands, dus ben je ook dom als mij. Als jij geen Nederlands kan begrijpen, dan ben je ook dom. Donc, je bent néerlandais, toi aussi, on a zoba. Parce que toi aussi, tu ne sais pas parler néerlandais. Stupid. You are very stupid, girl. Oh, my sister. God forgive. Longola moane, il y a français, na question réponse. Je suis grandi ici en Hollande. Na koli en Hollande, na yebi français te. Donc ceux qui montent avant dans Londres et puis koloba néerlandais et li koloba te kaza zoba donc chaque pays bas kabola ba pays chaque pays ça na langue nango okozo muta uti Russie muta tangi na Russie aya na Hollande et puis na langue et puis néerlandais azoba te donc pour na bino ba blédard boza na mentalité o bo uta na complet parce c'est les blédards so linga pe mobala blédard uti Afrique sika ezala pe ka bongo ceux qui montent et puis koloba français to mona mobile mo alinganga kala ya blédard na Congo. Lingala, mais à lingala, moi j'aime pas parler les lingala parce que lingala ça sonne pas bien. Comment yo congolais congolais, mais toi tu veux pas parler lingala avec moi, tu parles français. Mais moi je sais pas parler français. Moi tu comprends quand même qu'est-ce que je dis. Je comprends, mais je suis congolais. Je suis congolais, parle lingala avec moi. Oh non, moi j'aime pas parler lingala, je parle français, toi tu parles lingala avec moi. Ça c'est le complexe. Ça c'est le complexe. Quand quelqu'un ne veut pas parler lingala, c'est notre langue. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier que je parle lingala. Alors, bon, le bisama français, le lot était là. Au tétro, mon français hier. Ce que français, comme vous c'est que pétage et mati. Donc, au moins, que complexe, et là, tabino bat ba outra Afrique, so y mutalo ba français, nde mutuana tanga. So mutalo ba français, nde ngaza licencié. Mi yi bebele ne ba yoko la français. Ba escron de bele ba yoko la français. So rotali pli pa na pasteur. Azo boya kote na lingala, il faut te en français pour impressionner. Pour lingala, français comme le quoi business à congolais. Quand tu parles français, tu es sérieux. Quand tu parles français, tu es licencié. Hein, pour vous. Bon, on a biso na poto tozaka na ngote so na moni mutu na poto awa mundele morobwe. Alors ba français, ayebi néerlandais to tunanga madame, excusez-moi. J'ai une question, j'habite pas ici. Au moins, que un français, en Hollande, il y a bilingue, na biso, azo tout, nazo ba français, ozo sala tout que néerlandais zo comprendre mais bino ba blédard. Bon, comme ça un problème quand quelqu'un ne sait pas parler français. Ben biso que Manuela, na yebi ko na tangi français ni école ni nanda. Mais so peut signer logo na français na tangi. Parce que je suis pas une analphabète. Donc na yebi ko tanga par rapport na vandi na ba école. Mais français na classe, ni na zui te ma belle. Donc eza injurté. Pe eza point faible te o yoko vando beta sete aloba isuni bashu aloba isuni kotwana donc j'ai le show il faut ya o vanda na matériel ya to ça la rendre matériel
muta bando bimana ba fazer na zandu na mwasi ba prêtre ba Roger Ngandu na ana posa na yeba ngana vande o mwana te ba masala to kende boîte ya mindele na Louise o senti que to vande o mo remarquer na boîte na ba telemi to kangi mesa champagne à combien o senti ba massa faut ça na ba équilibre ba massa le roi bino ba jaye so ozana rando pauvre sombela nga pesa nga kabela nga defisa nga so ba futinga na foyer na kozongi selo yaya salabo donc yo za ba massa kaka so muto ata kolela ba pandora mibale yo ba pandora misatu yo milelo na milelo o mo ba massa nga ena kiteta sire to bimina ba massa o senti que poche ezoloba bimisila bo katila bo kangi mesa po boîte so place to vandi ba réservation et à combien ba champagne ba bouteille milange vanda na to tandai ba milange ba whisky milange ba champagne vanda combien na boîte na ebite yo ba mema wona nganda ba zaïwa yo sukaka na ba zaïwa mais so okepe na nganda ba congolais na ba boîte ba congolais ka ya boîte whisky ça 50 champagne soki ça combien 5 quelque on comprend derrière là donc est-ce que bat na boîte ba bimisi ba milangi presque milangi différent na boîte ya mindele c'est to mona makambo kira ba master na to mona makambo so tali ba master na nga tali ba statia ba master o senti que ba master sac ya malonga bien habillé batambola na bakar bino ba camarade loko bino ba jali choso na sali ki master na yo okotiela nga poison bino ba jara ba maso ke vie so simba te jali mutso azana yo il faut poser la camarade à niveau moko il faut ça la sans papier loko yo faut ça na ba camarade no na foyer ba sans papier bato bwana problème à déodorant bwana problème elamba bwana problème à succès normal net fia braza oyo lingo tianga bo il faut bozala ba camarade de simba au moins tanga bando zala nga bima mwana musala atambola na masa na voiture na changera ba suki na changera bilamba ba sapato ba sac yo so mona fia braza ta na sac ya malonga muto tangeli nga kombo ana sac ya malonga te ana lamba malonga te alata ka bilamba lokwa ya yo ya bwaka nzoto azape na problème a suki lokola yo azatala ka fi yekuta mwana poto ale chèque ya bana poto yo sko za le chèque ya ba fio ba ye poto sika succès boya nzoto mais olobi oleki na succès mais likolo koleka na succès wana problème à place fixe o vanda na 115 wana problème à mbetu wana problème à kiti mutu muso ko bana mama vanité de vanité biloko eza vanité mais na kati ya vanité comme vie lola na li felo to vivre en awa il faut vivre bien awa osoko kufi to tika ba vanité donc nazara bato ba yaka koloba ba so menga mutatelemi vanité de vanité ya vanité on a problème sur les occasions na ngote po mukolo so vanité yo ke lenga arrange mukolo so vanité o so lenga vanité o so mambeto matela kitoko so zo beta magode de ndate mukolo so vanité o so mbongo o so makitsa qualité o so marido bien mais mukolo so mbongo o so palais donc ya ko loba te ke range c'est quoi yo jali show range c'est quoi avant boye loko ya muninga yo tambola na voiture ni jael o voiture yo zana moto tambola na vélo ni azwi maloba wani pa fia Kishasa et pas fia bon ye fia Kishasa pa yone ba solga wana range c'est quoi je sais quoi mais yo tambola na nini moi je roule avec range oui toi olobi range c'est quoi mais yo tambola na nini jael trottinette o tambola na trottinette marque nini otambola na vélo ya marque nini ona vélo net mwana nga kolo mwana nga senga vélo ni 200 300 vélo Stéphane vélo musuni na linga na zola mwana nga vélo mo eza roi moto ya mikolo bana kilelo vélo musuni ba 1000 et quelques donc bana poto nyonso monika vélo mwana nga yebi ya prix ke ba 1000 et quelques parce que yo tambola na vélo marque ni poso obika vélo na ko zola Stéphane mbala moko o pousser nga na zola Stéphane vélo yo tambola na vélo nini po range kuto wana ngota taki mbambalo wana ngote ata voiture epelaka ata milinga na autoroute wana ngota ata likelele Ford car ba voiture amiki wana ngote parce que toi tu roules avec quelle trottinette ba benga ngoni otete la trottinette ba step wana ouais trottinette luara marque ni pola msuko sombe za pe passer na mukanda te o luara trottinette ya marque ni ni vélo ni trottinette ya louer ni moto ni scooter otambola na scooter nini pongana ke ozelo scooter masomba scooter parce que là msuto so la range au moni mutu so kazana le côté na vie jalousie za le mot très dangereux ceux qui mutaza tellement jalouse ana makambo ebelete na vie akoma mutema mabejali akoma ko ignorer nyonso bato ndaku c'est quoi ndaku ese loko yo za na maison te okolo bate manela kitoko yo ndaku c'est quoi oh mama ndako ese loko ebomba mutakala na ngai ebomba nzala na nga
Ezo bomba nga na famille na nga. Ndako eze loko. Mais tellement mutu soka za na kati ya pauvreté, il y a beaucoup de choses, soi-disant fallait mema yo poto. Mais qui poto ngo ba memeo ya e falo za nota na kino vanda rata pa na sima Yvette Kayemba soki Yvette Mayamba. Oye poto ngo so tout la tolo. Tu n'as pas réussir ici à l'Europe. Osa l'échec, o échoué. So ba mema ki yo poto ya malamu. Moi te ke poto neza poto mabe. Wana problème à stabilité. Ok kozwa zemi ya mobala batu. Fabrice wana mobali ya batu na mwasi ne ya pembe ya mechola. Mwasa kitoko. Ozwi zemi ya mobala batu. O mwate ke poto ngo ba memio malheur si malheur. O be banana o mabe. O finga o mabe. O salabo mabe. O fingi batu nyonso ndenge yo lobi. O monite karma ya batu nyonso yo fingi Jaël. Et sali ke mukando oswate. O bote la biso bébé Arieta wa mi balé sans papier. Donc yo mwana na ona mwana fia Kishasa ba ozala ba camarade. Ba ngo mi balé ba ozala ba souvenir ke to boti na mi bali ba na mikanda. Mais mo bala pesi mwana bébé mukanda te. Donc bébé pa repeso maman mukanda te. C'est choquant hein. Au moins ma bébé sala abatu Jaël. Au moins ba mafinga ba maya miso bolelisa boduka o apesa o lipa. Boduka o apesa o mbis na restaurant na apesa o gibière o mela. Mutu musuko mona yu matendenge ofinga kaya ko répondre te yo moni nga Jaël show boduka yo leki boduka obimi yanke na ofinga batu mais na vie stable bako lela ya mutu asunga ka pesa ka olipa na vie omoni ko lela boduka wana ozwa mukanda te bako lela ya batu oyo lelisa ofinga batu kosela batu yo moko témoin kosela batu ebele makambo Bako kosela makambo yo kosela. Et ça là ke ba frena ozwa mukanda te. Oke kozwa zemi ya mubala ko déclarer mwana na ote. Ozongi na vie ya foyer. Camarade no place ba no vanda mubala linga li soute pour memeli ba problème memeli ba mère. Bana non Afrique d'ici Jaël bana wa nyoka o yo boti yo ko finga batu bana te. Jaël nga ko bote ya cop na nga. Nga ko bote ya cop na nga na ebe lengi ya bana na olinga na batsa su zemi. Ndena za na olinga turo so Fabrice ayena zala na période mabena kangazemi. O comprendre? Ko bote ya cop na nga na obota na olia mbongo bana. Na osepeli na mabota na nga. Nga na olimona bisengo bana obi na poto bota bana olias ko mbongo. Passion ba mbongo wana bana o mundela futaka. Oyebi ke chaque le 20 na ana mbongo moko oleka ba mafanto. Jeli obi lenga mbongo bana. Yo libuma nioka. Oboti bana na souffrance na galère ya Congo. Yobi lenga bana. Yobi lenga ko lia mbongo bana. Yobi tina so na vandi munene bo grâce à bana nga c'est grâce à mes enfants. Oyebi lengo eza. Oyebi paso nga na okala motema ne mwana nga libosa ko 18 ans. Mwana ko 18 ans mbongo ekatani. So na vandi na okalikile. Na zela pera bala ngato na zwa na ozemi to mbongo mama mbongo ne pesa ke lengo bota. Mobali soko kende na otika na boko la zemi na boko li mwana ponga bo ngaba zemi na nga mobali nga na zasko kamuna yote ngata mobala sentenga akei na ozalaka riche ya mundela boko langa mwana wana ya social ozwa charge na ye mbongo abana na nga ekovimba lisusu na compte parce que beba sika amatisa asu mbongo putain de merde ya yo sola bana yo sola manela kitoko bana na poto yo solo la bana na beauté o asir pena bana no yo boti na galère ya nzala Congo bakoleka bana na nga na kitoko tuna mama na yo tuna sœur na yo Chantal Ibola bébé wana kumisaka bébé Rosalie Bomboti mwana na kumisaka mama na mama kuluti de Rosalie tuna yete tango tonga ki wana ndengo lobi botongi tuna e bana na ye tuna e bébé Rosalie ne bombo bébé tuna ya Manuela na toke suna ya Manuela ya liboso na becho ya suka na ya liboso ya Manuela mwana nga 18 bombo na mwana yo sola bana nzala ba bi juba mela miliki te mama na bango fo finga mama na bango fo besenga na lala ye bela kilo 130 kilo ya besenga nde e mato likola nzoto po ba pesa 20 euro tindela bana na Congo yo bana yo sola bana no bakoleka bana na nga na santé toi tu es sur toi tu es malade ou quoi j'ai yo sola bana wapi bana nioka jalio sola nga bana nioka yo boti bana nioka tala mwasi ndengo vandi na poto oyebi yo zana ba pasi na motema moni yo ofinga nana na souffrance a vie na yo nana boduko yo finga ya boko la bana na ena mobali na ye nga Manuelo oyo zo finga
na obokola bana na nga na ndaku na nga na bana na nga esika moko oyebi ke yo ti ozwa mukanda ane ozwa mukanda eyebani te jalo ozwa mukanda na neni jalo okita Kinshasa mukoni omona bana jalo okanga mbongo mukoni po bengisa bana nyonso oza na bango baya poto bana no baya poto ka quelle date ti bana no bayake kozwa otala msu manela nga bali erisi abali Stéphane abali yo zwika mukanda te mwabe oyo sali bato ebele ozwa mukanda lelo na lobi te oana paso lelaka ya ti souffre yango moniso moni bato kwa yo oumeli na carrière ko finga batu ti lelo finga ka batu ti lelo oyela ka batu ka en ma finga makaso finga o finga ka cause ya douleur. Ça, c'est les douleurs. C'est le cœur qui parle. Que le cœur dit blessé, cœur est très blessé. Tu es tellement blessé. Tu es tellement énervé. Pourquoi moi, Seigneur? Au moins, place sur la table, on finit à battre. On finit aux autres prières. Pourquoi moi, Seigneur? J'ai fait quoi? Moutoyer poto, babi poto, et ça paradis. Mais une fille, tu es venue en Europe, tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Les boutons là, hein, c'est les boutons de stress. Tant ozo ya ko enchaîner omoni mutu soka réussir na vite akomaka motema mabe yango zo mona ngama nela kitoko otetela oyo lobike ozo ya life pour na succès zate j'ai pas besoin de succès quand succès on mona bino bato boyaka life tongo midi pourquoi na TikTok na ah ya liboso ya munene kut na kanga na bloquer page deuxième TikTok na ezaka na photo moko mais ezadi na 3000 abonnés quelque ya manela kitoko na chelelo na mi na 3000 quelque abonnés j'ai pas besoin. Naoza tina tokaka tapote ba shubo tapote pona oyo lobela Jael show o anoka samanela zo bangaye o le shake ma belle ngana yaka pona life o koya o tetela o se famille o famille na nga rando o libota na nga rando nena yela bo tetela yambanga na se intéressé na ba TikTok te nana makambo belen o ngana zo sala na vie o ngana koya loba na caméra te moi je travaille aussi moi je travaille et là bobo c'est moi je travaille donc nazana tenter. Il y a tout le temps live. Parce que bino bato bo sala ka live tongo midi pourquoi parce que na tout no Jael. Yo mto ana succès belé. Yebisa nga pesa ngelo ka par Poto. Poto moi j'habite ici à Poto. Na sali plus de 30 ans ko leka na Poto. Ya ko yebisa nga succès pesioni. Succès memeli obana na Poto te. Succès pesio mukanda te. Succès pesio mbongo to ana mbongo te. Ya ko sala nga ta rando matériel. Ya ka ta rando mbongo ya falanga. To ke na ta na 1000 euros po yo rando to ko koma même sous 500. 1000 euros pese belé ya to saka rando mbongo lobby yaka life kende na automate ala ko na problème à carte ya banque wana problème à carte ya banque ba komata Jael ya to sala ta rando o lakisi o carte ya banque na nga Jael na 500 euros kaka na compte ngape na ke na compte na cha carte na automate ne ba o filmer na ko ta carte na bimisi 500 euros yo na ko ke no rando ba 1000 euros te 1500 te wana na bimandoki ya ka ta 500 euros kana na compte fianzala fia matalana yo le kinga na mbanga yo pa ko finga mabona makande ngo fingi mais zonga ya ko expliquer neneya banda neneya bando bota kizengi moko wana si lelo bakisa mwana te na age peso kende neneya na munene wana ndenge leke zipa nia bando bota kizengi na wa mongola Stéphane azalaka wana si lelo bakisa mwana te talaka neti neneya neneya nga succès avant de makambu nyoso via bato yeko bana neneya nkele neneya nkele komuna ya sika neneya nkele yo neneya masolo nyoso bato yo vana kozaka makombo abato evana kona dibumu evana kona nia evana ko musuna mabele o bakisa mwana te na age na neneya ko kufa bo Stéphane wana de azama yele kokate Stéphane na yo ma yele kokata alors mnoko funga mlo lifunya soso ta mo mnoko zore yo neneya nkele neneya nkele na age na mwana ko bota mwana moko te po mwana na sana besoin sana ba ninga basakana yango komisa mwana mongolo komisa mwana kisengo komisa mwana zoba neneya bakisa mwana po Stéphane sakana po yo mama okomisa balibone ba camarade na vina o mamele kaka na internet siko Stéphane wana koma kizengi tendeni neneya Stéphano akoma mongoli tendeni tamwa on regarde minu mikuse misunya mine leke be mwana za kwa bazo alikuwa mwana bandoki amona noela madinga bimila mwana nene atala akali kola tala aseka ninyo na likambo seka yate mwana nene aseka akaka
wana zo mona Noela Madinga ayo senga mama mbongo mwana sekakabu po mutatala bweza basina mabe awo mona ba esprit sko bino na ndako na bino esprit ni Noela Madinga mutavanda na wakwa ndako Stefano Aseka ocha video ya mwana awatala tala kabu awatala tala mona Noela Madinga ndenga zo bima awo bima osenga mbongo ni ya matufi yo nene yayo bozaka na problème ni place bino bobuta na ba quartier la tema place bino makamna bino ba idi ba dia te talinga na ni otetela place ba uta kune talinga na ni bofinga idi ba dia bofinga nana koduka moi je m'en fous ngana ko yo bundela muninga moi c'est ma sœur oui ko bosa na te rando na bangona nana bunduki ibanda kala yo zaki no calme na kwena yo ba ko peut-être ba ndenga zo ba ke bangoni batindi yo c'est faux et archi faux vous voyez très bien oh Maman mukolo lokola ngana na boduka ko tindanga pa kabelanga 20 €. Expliquer ba melomane très bien likamwana. Makambo na bango banda kala. Na yo zaki na kweno. Makambo banda kala nene yo comment nani fia 20 €. Yo lo baki batindinga. Ngana na problème à 20 € te. Nana boduka ko bokola ngana poto te. Bako tinda ngana mukolo lokwa ngaba ko tinda. Ngaba ko tinda ngana mona poto na mwa mikili ngana bleda te bino batinda rabino po ba batinda bino pona ba 20 €. Talaka boteka nzoto pona 20 €. Boteka nzoto pona 10 €. Nga boduka ke ngotinda nga popesa nga combien? Nga mam kololo kwa nga responsable femme responsable. Moi si ya mutu nde papa dia lala ke nga mobali nga Fabrice lala nga. Muninga moi sa kotinda nge banindeni. Mobali nga mokuta tindi nga te sko papa dia kotinda nga mataka nga likolo. Kwa ke otinda nga na ko soanela. Non soanela mobali lala nga c'est Fabrice. Na ko répondre au makama Fabrice bo Fabrice mutamatara nga punda ndena yoko kwesela yo mais o etali ke papa dina moi on s'en fout ngetalinga te lelo lo ba ke ba répondre ba na rappeler bine lo moko ya OTT là premier jour dans Jaël show afinga ka Edi Badiata ana répondre à Jaël fali pour muta répondre ka au Jaël show première fois tant ofinga ka Edi Badiata na boduka muta répondre ka za falit balo Badiata kokima bakosio balobaka badiata kokima bakosio obosani muta reponda yo muta liboso soko za muto ama yelo zana matoi falia ko iko boya ka jamais Edi Badiata pona yo ndumba leta fille nzala pauvre fille akoteka milimo batako iko teka batu barin likola 20 €. Fali pupa a reponda ka yoti oya ba to sala assemblant ka sa bat ba ye ba ngote répondre avec beaucoup de sagesse. Fallait répondre pour la vie na c'est fali et là on a linganga aigle Mobutu Igwe a défendre vie na eta moya ko manquer vie to kata yo kalesi to bengana yo fallait yembela pena fallait ana mabanga fallait balobaka badiata kokima bakozie balobaka badiata kokima bakosio balobaka badiata kokima Luis Manuel Kitoko. Tara fallait it's not game. Baga badiata kokima bakozie. Ya aigle muta répondant pour na vie na ye. Nini si la raté. Fallait reboire ka badiata te pour na yo. Ozaka nyoka venin. Mais venin wana mukolo orke c'est ça répondant yo. Au travers na punda. Fallait ça loba tout dit. Baloba ki ke badiata okima te ba kosa nde yo. Place okendaka ba kosa yo. Oh yo fali, so fali asana mbongo, lelo zolanda fali, ozaka taximeni. Mais vie c'est comme ça. Et bon yo uta wapi. O uta na ba orchestre belo finga faliti. Lelo se retrouver mukala ya biso ba warrior. Ba bengana yo. Yo zolo ba kenazo zela na ko finga Edi Badiata ba bengana Manuela. Tant yo bana ko finga ba Edi Badiata Manuela zalate. Ngana na muto bengana ngana un victime ten. Na informé au lissus. Moi je suis simple fan. J'aime Fali. Je travaille pas na F victime. Naza comme tous les warriors. Moi, j'aime Fali. Je défends Fali. Na fingi la ka Fali mutute. Po Fali a linganga. Na mi lingi sa te na lingaka kaka Fali. Puis Fali pe atinda ka batute ke ba fingi le batu. Oka morate ke nga na mata podium na fingi la Fali mutute. Et loke sala ko pasi. Ozara la problème o ba ko benga ko finga boduka po ba benga na Manuela yaya na place ba benga na ngate na mata podium ma Fali na fingela Fali ningungi ninzinzi nimpese on comprend so o finga Edi Badiata finga moi je travaille pas na F victime mais je suis simple fan je suis une warrior na lingaka j'aime Fali
ndenge Kochou na nga nde ba Mamichou nde ba warrior nyonso balinga Fally dans le monde. Moi aussi je suis comme ça. Je suis fidèle au poste. Oh yo lingo sala po ofingo ngoka nga kleboa. Faut pas benga na Manuela. Je travaille pas là-bas oh. Moi je travaille pas dans la F victime. Miss Mongo, Miss Mongo. Miss Mongo, bonsoir ma belle. Mbote na nga na motema na nga papa Fabrice. Mbote na nga na MS mobala kitoko mobala bois noir. Donc ndenge na ça je travaille pas là-bas. Na na muta ko tinda ngate yo so iba no tinda bino. Po bo mesala bo utala ngo partout ba tinda bino na ba orchestre nyonso. Po à cause de Nzala. Moi je suis pas venu chez Fally à cause de Nzala. Moi je suis pas venu chez Fally à cause du pain. À cause des croissants. Non. Je suis seulement fan. J'aime Fally avec tout mon cœur. Maman est français le tombo qui est tumba et place ba faute chez Ali bozuika kabo bunda malango na riche muta sekate hein. Donc moi j'aime Fally. Donc oyate ke o entinga c'est pas ko benga na Manuela na ko finga e biba dia ta ba benga na Manuela na un victime ya problème les amis. Yo la kaka biso ke yo ba benga na ote soi-disant. Nene a confirmé oyebi ke bon au moins ka yo na kamano même moralité ba to benga na yo za la warrior te là-bas. Oh, là-bas. Va, vas-y. To benga na yo. Ngaza warrior. Na mona ndap. Je reste toujours au poste. Ngana yate. Omoni a Mignon Abraham. Et là, on a dit à Mignon Abraham, hein. Mignon Abraham a yape mena Fally. Azarana Fally. Fally a pesi petit Fally. Rideau, a levé les rideaux à Betty. Gez ma weta leki na podium. Bato ebele ba leka. Mignon Abraham. Azala toujours fidèle na yanae. Mais avec une fidélité, on a foutaillé à eux maintenant podium. Moi aussi, Manuela. N'a pas fallu pour na libanga te. Et ça, c'est que libanga a fallu et ça, là, que monde est ba Manuela. Na ya déjà pas ya fallu monde est banga. Na zala Manuela qui to comme boye. Oh, que mo kili Congolais la communauté ba yebanga. Libanga fallu abouakanga te. Moi, j'aime mon frère. Moi, j'aime mon yaya Fally. Pour libanga te. Abouakanga te. Nakozala toujours warrior. Fidèle au poste. Avec épée. Warrior. Moi, je suis warrior avec épée. Abouaka te. Naebi ke na mona ndaku. Leka yaya. Donc, il n'a pas pressé te. Na osa la course na moupite. Moi, j'aime Fally. Okomi ko lukoloba. Nana boduka. Awazo sala boye. So Fally abouaki Manuela te Manuela finga Fally. Fally azala na nyongo nanga. Yo jali show yo. Ngata unayaki F victime. Fally azala na nyongo nanga. Il faut abouaka. Nga so abouaki ngati na kanye na che munduki. Fally azala na nyongo nanga te. Nazala na contrat na signer na Fally te. Yo Fally so abouaki ngati na Manuela na longue warrior. Abenga ngati na zala warrior. Abenga ngati na zala warrior. Je suis désolé hein. Jali show. Je suis désolé. Je reste warrior. Album et bima, mayange bima, babouaka ngate, je suis warrior, fidèle au poste, na o défendre na o lobela na o zalawana, na o zalaka wana. Parce que, pour nous l'axake, libanga Fally te mte sala monde yeba, ngana yeba na déjà. Je suis Manuela qui toko, yo mo kumisanga, o mona. Je suis Manuela, te tera biso ba fiara no to yeba na déjà. To yeba na kombo na ngeza libanga, e ana mutu musuba kwa kiye. Na ndenga mabete biso toyebana na aigle azana na quartier latin na ndenga mabete donc mangama mabanga ezala bino bato boutaka Kishasa neti nga na mbongo kopesa musicien te na vie na nga moni mbongo na nga l'argent ya bana na nga nazwa mbongo na nga pasi ya bana na nga na pesa musicien po abwaka nga lambalia na pesa te na kotika la kosala ngote na vie. Musicien soka boakinga eza signe ya reconnaissant mais moi Manuela complexe wana obino bozara nango ya kende ko lalela ba musicien na ba studio ozo nimba presse o suti be presse libanga bino bobandi ki mandia bato bo utaka Afrique boye ba poto sika bobandi ki mandia wana ezelo ko moya makila ko adorer mutu ko sanzola mutu ko begging I'm begging you please aigle. Ngala mwana nzambe na yebi ko sala please wana te. Please I'm begging you. Please. Te. Muta obwaka ona sina reconnaissant. Mais na kozana mutu ngala ko ngumba mela na ngumba mela kolo. Moi j'aime Fally na ndenga musique mukili. Mais mutu ngala ko ngumba mela ba genou na nga na sala ki manzia na sala ko adorer. Je t'adore Jésus. J'adore Jésus.
po nzambe wana pesa kana fali na ngana yo na biso na pesa biso souffle de vie donc ngapa fali zaka ke j'aime fali na linga kaka fali na ndenge ke na za muto ba boîte na muto ba show na linga musique mokili na ndenga monda mokili j'aime fali na muto bolingo na linga ko love na muto na tondi douceur donc musique a fali sala ngamo ningisa ngamo biloko akati ndo moni ke moi j'aime fali na linga ka fali mais ezate ke na ko begging fali please avie tala vie petit na yo anga vie to yebi amotenga na mwa poto mwana poto azala mwana mwa fier to zala mwa fier mobwe na ndinga mabete poto la mundela fungola mwana poto je na simba de compte sa banque na simba de la petit pena age abo petit na bando bota na 18 ans na simba de compte sa banque donc na mobala ko ya fiancé ngata na mobala ko lengi sangati sikoyo un musicien pour un musicien na lingi musicien mobwe fallait pesinga l'hôtel na fallait kutinga na palais fallait kutinga na kumbaka fallait kutinga na range na kumbaka na mukanda na doki na permis na ba difanto na mama na palais na matela bien na lala na lota bandota nord yo na ngande to za to lota ndoto mote jali show yo zo lota na masina o lota le msutango banoki otala fifette na nzela tango nova na pas fifette e mozo loto zu avion za na Afrique du Sud yo komi na Jobour le modo bandoto de za na ba Afrique o bana ba papa ta mwasi ba papa mama leki mama biso otala bana lupango wa famille yo lotara non lupango wa famille po bana batikali kuna donc il faut lotara balu o lotara mingi pa la bino na ba Kishasa banzela ba no tambola bala zamba ndebo bandaka na ba fia Kishasa ndebo bandaki Kardashian na bino donc ngana lotara na lote États-Unis na lote Obama na lote Macron o comprendre to na bandoto morote e mona olota Félix bakute na Macron ba liesika moko e modo o mone na loto tetela kuna babunde na mundele mona musala donc mona ba ndoto ngeza ka ba nord ezaka ba nord tikana seka tako seka kimwa mukinza zebele gel kunzele kiyo ole kamanela na propriété mama bana rendez-vous ya ba songi page moko ya bien Moussa Kunzebele, poil belé, salité. Wa salité, c'est dégueulasse. Wana camarade mundele. Ça la connaissance na mundele. A expliqué ba kunzo yoza. Oh. Kanga son. Oui, nakati. Moussa Kunzebele na nzoto sala camarade na mundele o comprendre que ba kunzo yoza nango partout na mukongo na makolo partout donc na mipende c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Wa yondo za dégueulasse. So oyela nga rando Manuela to tchana ba photo. Nga ba rando wana si to sala ngona na yana ona mama na o Chantal. Ba rando na ba Nelka. To sala ba photo bamba photo sala boy ba kinga sala to sala ngo. Non oyela nga le passé na nga. Solo la nga na kilelo madame Range. Solo nga na kilelo madame Bijou à 10 millions. Sala na sala ta moi fier. Kona sala ta moi fier. Solo nga na kilelo. O sola nga Manuela, tala caressant ex nacha, ba caressé yinda, Manuela. Ya, tu es sûr? So que zala na mutu, rando onga na sala na vie. O mutu ako beta nga coup de tête na kwei. Ezala ka rando ba caressant wana muni chaka wana. So ki ex akoka ko kwei sangate, c'est que yo, o zocha, ezana onka remix, o bande ba bien oni. O sala remix, o bande la kaka, o répéter lo mobo e oyo ba diversaire ba sangana pa ba kwesa Manuela mais ba kokate na zaka toujours Manuela range ya na vie na nga Bijou à 10 000 ya donc oyo zo tcha 10 000 ngana za suna ba rando wana te ya photo tenga misa ntia zwate ngana yo matériel jali show soko silisi ko tcha ba kaleso e yinda o tche ba kola o tche maka o poni o beti no kate ba rando on ndenge Chantal a finga zo ba video Chantal déposa ka na mire ele ko tcha bongo o tcha nyonso te Zwa pena rando na sala na Chantal. Zwa elonga Chantal kata na YouTube. Chaka na mir no ba épisode. O lemba. Soko si so lembi ya Chantal. O zwi ya mama Bizengi. O che na mir na yo. O sili si wano lembi épisode ya mama Bizengi. O zwi ya mama ya Josel Loboko ba doda. Bamba ba rando. Mama. Nga Manuela kitoko. Talaka na oye biso tetela na page ya mutu musense ko bloquer mutu ofinga ngate. Siko po mona ke bino ba touta Kishasa boko karate fo bo bloquer.
star a bloqué yo star o bloqué bata mafinga poani soka bata yako koma makama mobile no fabus o bloqué so to yeka to fingo to nia choka na musisa o bloqué star a bloqué il faut accepter nyos nga bi manuela kitoko na moi sikto mutu lokwa yo jeso yo finga manuela faux chéri na zala jité na va jité te moi ça na kunza belé mande fo akunza awa kunza nyonso kunza awa kunza koto nyonso kunza partout kunza mupende masoko nyonso kunza na misapi ya maboko ezalaka awa likolo obota bapoali lokwa mwana mobali siko yebisanga yo zali show manela kitoko yo na yela boduka mwasa kunzebele ke no epile ba epila ke longi na mindele ba yebike elongi na poali na elongi batikaka te y a un gilet big gilet spécial big gilet to mibali te oya basi otokatela makiki otie vaseline tu fais les vaseline ici ozo longola poil elongi faut ezalaka lisse eza lisse yo zo se maquiller talaka jeune fille na air lelo soit disant jeune fille ba rouge à lèvres soki rouge vert wana ezalaka wapi o tiaka na munoko wana jeune fille na kilelo mwasa kunzebele ndenge ozo elongi compliqué elongi mystique nzoto mystique poil mystique na nzoto ba vert wana ochaka wana ochila biso yango po anino Sidonie ba maquillage à vert na munoko ezala te na 2025 jeune fille azotia vert na munoko c'est quoi ça ba noir na munoko c'est quoi ça quel maquillage na quel monde oh ba maquillage à vert bon comme toi c'est où quel pays quel quartier yebisanga nanu na ville nini ba maquillaka vert pe soko maquiller vert oyepe ko finga batu lokwa mutalie mabele batia ngo siko biki moko elongwe couleur batie likolo dégueulasse ozala ta sexité ozana bilate lokwa ba danseuse ba pire ba kuba ya kala kala bo jeunesse ba mazili ya mabale ae Eya, mazili ya mobile, aelema, eya, savuna mungange mame, savuna mungange, kwekila kimima. Alata ba style wana. Tieni fio sana mbanga munene na medio ko ba nolata ba style wana yo lata yo. Style ba mazili. Après azu susu azara la moi singane mo ka kanilo kwa Rambo. O moni tango Rambo akotaka zamba. Rambo akotaka zamba. Agana style ni mo achaka iloko bo. Jetela. Yango wana pesa vraiment. Agana simbi ba flesh wana. Rambo. Agana style ni mo boy. Style ni mo boy. Boss wa niveau. C'est là, c'est là je le mo na balcon, c'est là. Mama awa sanduka mafinga vandi awa mbuluka kama bukutani na ngwa awa sanduka mafinga lalaka mafinga moko ya douce izo piqué izo makelele te me piqué otetela azala sko so ache nini elo bazanga ka munduki papa Jael elo tika yango papa ramwa kotina zamba John Rambo elateli papa bomi balibone elo yo tika lo bofa biso baliboni mwana Rambo John Rambo wana chep achaka za sérien aka série na singane yango na mutu wana mona bien Manuela tika zongi singa na ba époque wana vraiment wa mwana mabe yindi chwa Jael show Rambo Flesh ingeta ezui ingeta bayaya flesh yango wana wo zela nanu zongi se maboro wana nanu lisusu batu bareklama maboro wana Flesh ingeta. Non, répétez.
Moi, Papi, on a répété encore, s'il vous plaît. Ah, bah, Rambo, tu vois, la tchara appelé le logo de moi, télémi, quand on a tchara, ils ont dit singa présent dans mes époques, on a dans les lits. Voilà ce que tu vois, finir avion. Bien les choses. Modèle, on a Nathan, il est le jeune fille. On a avion, on a Tinder, sur avion. Et ça l'enquête. Rambo, tout ça, quand on a film Rambo, j'ai le Yango, on a tant on l'a tabac, donc on commence à pigeon. Et on répète à Bisson, ça c'est pigeon. Yo, Manuela. Rambo, tu n'as zamba. Il y a sans papier, il y a salité. Il y a salité. Et là, t'es là, on a poté au monango. Et là, t'es là. Et là, t'es là, yo, j'ai le show. Et là, t'es là, il y a ba Singapour. Et ça va sauter. Il y a bien des bateke. Et ça va sauter. Pité de merde. Soit. Tapoter la idée. Allez, yo, l'obéla Manuela. La seule life, moi, quoi. Obi, c'est la 12 life. Non, c'est la 12 life. Après, na, yé, les sous. Il faut y en avoir argument. Quand y a ma bonne, ma kate. Y a un argument. Là, tapé bien habillé. Quand y a la toilette, ité. Na boy, modi, ma toilette, ya ki koso. Na boy, ba kawa toilette. Mbiabel. Fiat. Défaut. Atike là, t'es na défaut. Sia. Yo. Tant na no répondre au té. Et ça par rapport na otala na kota rando na binote. Bobantia on bana quartier latin ceux qui voient pinengo lobby papa dit boye bani partout. C'est normal. Ndengo yo lobela edi otambo yo potambolité maman. O uta pa buwata mabe. O uta pa kingani mabe. O uta boye mabe. O songa boye mabe. Bino nyo tamboli c'est normal o luka vie monte ke na suka na ndengo tamboli kofia lali amemi o potote. Kumisa fali baniatio magoda to moni poto fele mais poto ngo fele tellement ça na mabebe le kangio lupemba. La kangio pena ba melio lupemba. Tala fia poto a galère. On peut ça ba ninga ne lengite. Ta ba ninga no de bazara na Kinshasa ti. Ba ninga no ba na kin ba vivre bien. Tala ba ninga ba o débrouiller ba o ke ba Chine. Yo atana kino e ba Chine. Tala fi le chèque ba fi internet. Le chèque ba fi wa uta Kinshasa. Na ndenga poto Josiane na fi ya Congo Brazza. Na ndenge pena ya batu na bino kiri na bino e luka makambo. Na ndenge kiri na bango keke. Na ndenge kiri na bino soki kiri de France, soki kiri de Maroc, kiri de Chine. Oza le chèque ya ba ninga masu chez ba parents. Ayebi ni elonga Dubai, ayebi ni elonga Chine, ayebi ni elonga commerce. Na poto pe oye o resirte. Bengi sa bana nioka yo. Olo bela bana. Yo lobeli bana na nga bana nioka la kisa nga bana nioka place balala ka ba matela bana na o. Balala na balota bandoto ni. Bana no balota ka ba yeko lesa bango, balese bango batonda na butu yo. Yo bana no ba kokana bana nga. Place bana na nga balala ka condition ça ce n'est pas pareil. Attention, fais gaffe. Bana no balota ka batonzi. No balese ba wale ki loso na madesu. Balia ki pondu, balia ki soso. Mena moi bo batonda te ba lota ka na butu baliaka. Mena tongo so balamu ki nzala. Ba kuta mama na internet azo finga tout le monde. J'ai le show. Bana balota ndoto ni. Yo so la bana. Yo ko so la bana yo. Yo. Zael show. Oh manela ki toko boya balinga. Yuma bara yanke likola ki toro sir. Yanke avanda ki na kwena ye. Yuma mora senga yuma. Nga torote. Na batu na bino la chinote. Abanga ka Zael. Nga manela na banga mwasa kunzebele. Nga manela ki toko na internet. Na mutu na ko banga. Yo fia kunzebele. Oh manela ki torote. Yuma bara yanke likola ki toro si. Yo mona asko Manuela moni ye yuma. Mbe barate mama na yanke mama na mutu amunoko. Kokate ba argument. To so no pièce contre pièce. Sana na finga yo. Mabona maka. Na finga te jusqu'à là. Oyo kinga place na debo. Tout fina yo. So moni mutu na oswa na komika imbécile na Manuela. O binislange imbécile wana uta na kanda avec donc au mona o ya le loko ko se défendre te o komika imbécile na o. Tout fina yo. Di bola mama na Manuela. Di bola na. Ya. Ndenge to tanga rando. Ce qui a adversaire a commis na imbécile na ba tout fileke belé. C'est que yeba ke katazoba. Argument comment agiter. O comme agité oh na fondi bu na fondi oh nga mo pena zong sen tout fino moko
Navani, na la life, mais la fille est surtout finalement pour façon so fille, nous senti que elle souffre, tu souffres. Aux gens là argumenté na Manuela. La femme les plus sale, j'ai belle maison, j'habille bien, j'ai des cabellos, j'ai des parfums, j'ai des déodorants, j'ai ma maison, j'ai des papiers, j'ai des cartes à banque. Si vous avez un belenga na otanga, oana ngote, mande ko na la life bo limbisanga et comment na koka ngote po na ba chou. To ape na bandeko ba ko betisa mabaku bo limbisanga yi. Soko vando vandi, soko zaka na ba en na bino bo uta